Innovation na innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi. Et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Très heureuse de se présenter devant la poste télévision na bino pour la présenter nos journaux de bolinga mingi info lingala journal ya peuple pour na peuple né en autour fona basora so pour na ko semno lengo oyo après Assemblée nationale ya ba nouveau membre ya CESAC Conseil supérieur audiovisuel et la communication qui présenté officiellement na Sénat na mokolo ya vendredi 25 novembre pe bakoti mbala mokona mosala badete bokozongo na édition na biso ezali koya bosé ko simba ete François Roubota ministre du développement durable avec liboso ya commission environnement tourisme et ressources naturelles pe développement durable ya Assemblée nationale wapi pai basola qui pendant 4 heures du temps badete et pas neteli kaila kapena. Pendant près de 4 heures, François Roubota, ministre du développement durable, azalaki liboso ya commission permanente na oetali environnement, tourisme, pe ressources naturelles na développement durable ya Assemblée nationale. Wapi pa ipa beta ki masolo pe ayaki ko expliquer bango na ba question soulevée par ba élu ya peuple membre ya commission permanente oyo. Na même occasion a adressé ki bango état de lieu ya secteur ya développement durable na étendu mobimba ya République démocratique du Congo pour naye secteur oyo ezali ko se porter bien. Roubota François a passé également en revue ba réalisation pe planification au terme ya ba route ya ba desserte agricole hydraulique rurale électrification rurale pe a présenté les sous na passage cartographie ya ba différentes réalisations na ko énumérer quelques difficultés o ezali ko bloquer pour matérialiser ba projet mususu partant na o etali projet à 145 territoires oyo et Salemaki ministre d'État a focalisé yango sur investissement public ba bâtiment public route ya desserte agricole kaka na même occasion député Constantin Bengele président ya commission oyo au nom ya bureau amenaki plaidoyer oyo auprès ya ministre ya finance pour na connaître ba raison ya non décaissement ya budget pour na réaliser ba projet misusu bosimba ke commission permanente oyo et solo la ki lisusu na ministre ya hydrocarbures Didier Bidimbu
pour apporter éclairage na o etali problématique. Il y a 27 blocs pétroliers pe gaziers, appel d'offres, stockage de produits pétroliers o ezali ko provoquer incendie, rareté à produits pétroliers na marché pe ko enregistrer préoccupation élus nationaux. Didier Bidimbu a sollicité qui peut obtenir qui délai à 72 heures pour répondre à ma préoccupation oyo députés nationaux membres ya commission batuna qui ye na côté na ye président ya commission a salué qui intervention ya ministre et pour wapi a rencontré qui en partie préoccupation au bureau ezalaki na kotuna ye. Parmi les intervenants, député national Dédé Moupassa oyo apesa qui plaidoyer pour na idiofa mboka na ye natal parti à territoire national oyo ezali ko connaître ba carence pe manque ya ba produits pétroliers. Occasion pe pesamaki élu à Sud Kivu Olive Mudekereza a plaidé en faveur ya réduction ya ba taxes relatives na hydrocarbures na secteur privé. Totikala l'Assemblée nationale parce que les députés qui répondent à ministre des Affaires foncières et na ba préoccupation oyo batuna qui car à la même plénière au il y a vendredi député cela qui plénière il y a examen pe adoption il y a préoccupation il y a loi modifiant pe compétent loi relative il y a organisation il y a santé publique et pe adoption il y a rapport il y a commission environnement relatif na ordre national il y a ingénieur agronome beaucoup détail dans une édition o ezali ko ya bosna ko simba pe premier ministre a président qui na primature sciences des travail pour na relancer il y a travaux, il y a construction, il y a centrale hydroélectrique, il y a 4 tendekuna na kasena de action na pesi no compte rendu ya élément oyo. Lelo attend que agence bayaki kokutana na premier ministre na réunion oyo po na kozwa connaissance au cours ya bokutani oyo premier ministre a profité po na kopesa bango orientation moko stratégique pe politique po ete management na bango et comprendre enjeu et pas yuapi ko confronter ezalaki pe po na attente oyo exprimer vis-à-vis ya agence na bango de pilotage et pas ya premier ministre ezali na contexte wana nde bakendaki pe kokutana na chef de l'état et pas yuapi remercier ye pe lelo ko remercier premier ministre exprimer détermination na bango ya koyeba na ko travailler makasi bien que attente ezali très difficile très complexe na yango équipe na bango exprimer détermination na bango ya koyeba na ko atteindre pe ko matana hauteur ya attente oyo exprimer pour na bien-être ya population et sengeli bosimba ke agence ya pilotage oyo coordination pe suivi ya convention ya collaboration entre République démocratique du Congo pe partenaires privés eza na mission ya ko requalifier diversifier partenaires nyonso pe koyeba na ko occuper moi mokie na plusieurs secteurs oyo etali bango pour na développement ya République démocratique du Congo. Namasolo mususu bosana koyeba ete mouvement ekoki na tosha ya Marie-Josée Fokoupe église corps du Christ bazali ko bengisa bana nyonso ya Nzambe na matinée de prière pour la nation. Secrétaire général ya ekoki na tosha azali na micro ya Info Lingala. Toye liboso na bino bana ya mboka basali na Nzambe ya basi ya mibali ba personnalité bao nyonso balingaka Congo. Toye koyebisa bino ete tozali na programme milulu ya mabondeli mpona ntina na mboka na biso eza makambo ya mabele pour l'amour de RDC mon pays tokolala pongi te mpe tokozwa kimia te yango wana tozali kobengisa bino mouvement ekoki inatosha elongo na église corps du Christ tozali kobenga bino po tokutana dimanche oyo le 27 novembre à partir de 9h. Moussa Lezate, Mama Lata Madame, Papa Lata Madame, cravate nayo, Yaka tokutana awa, elongo tozala na bomoko, tozala liboke, pona tina na mboka na biso, toyebi ete Nzambe
akopambola bino. Yango tosengi topamboli bino na kombo na Yesu, tondimi ete dimanche oyo tokozala elongo polo apambola bino. Tozali na église la Nouvelle Jérusalem de Belgique en RDC, ezali cité de Goshen. Tozali na avenue Chaumba numéro 1 en face de la haute cour militaire, rond-point Safricas, na commune ya Gombe, non loin ya station Petrocam, polo apambola bino. Totilaka na masole ya primati pour le lengo au 6e vague ya COVID-19 et bandi déjà néango premier ministre a cela qui réunion moko et pas yoapi ministre ya santé azwa qui parle na beaucoup tani yango leni atona apesibino ba détail. Selon ministre ya santé a dévoilé essentiel ya beaucoup tani oyo liboso ya bapandisango ezalaki principalement question ya ko évaluer situation pour ko transmettre na sima conclusion et pas ya président de la République pour na éventuelle décision. Toutefois gouvernement a rassuré na population na taux faible ya italité malgré augmentation ya ba cas positif na beaucoup tani oyo nango ezalaki ya ba chiffre oyo ba tomboli pour na 4e semaine ezali baka ya COVID-19 o ezali bongo positif ezalaki important ya ko évaluer citation na yango ba remarquer que aussi ya baka e monani lelo ba rassurer na population pambate malgré plus ou moins ya baka élevé kasito ya élatité ezali faible, c'est-à-dire ezali 6e vague ya COVID-19 oyo ebandi kasi réalité nango ezali faible na intensité ndenge ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani a déclaré face na recrudescence oyo ya baka ya COVID-19 ndenge eza positif gouvernement a invité population ya ko respecter strictement ba mesures barrières pour na kolonga bokono oyo pe pas se faire vacciner na niveau ya comité ya multisectoriel ya riposte ba retenir na nou ba conclusion ya kosala et pas ya chef de l'état autour na ye et pas wapi décision ezwama na kati ya task force kasi orientation ezali ya ko sensibiliser population pour na persistance ya pandémie oyo pe également ko communiquer pe ko senga na population a intégrer na respect ya ba geste barrière ezali important na ba regroupement na ba endroit et pas wapi bato bazali ebele et sengeli na bango bazala na réflexe ya kolataka ba masque ya kosokolaka maboko na gel hydroalcoolique pe ko maintenir distanciation sociale ezali ba mesure barrière oyo eko protéger population patiaki mokoloto na oyo etali bongo vaccination pambate population petit à petit lelo eza ko adhérer na vaccination et la kisike déjà 12 millions ya ba personnes bazali vacciné na moins ya dose ya vaccin moko pe 6 millions de personnes bazali vacciné na 2 doses ya vaccin kasi balingi ezala nombre moko augmenté pambate population cible ya vaccin ezali na 52 millions ya ba personnes intensification ya vaccination ezali vraiment nécessaire na yango eko permettre ya ko éviter vague na forte intensité nango ndenge ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani abakisi bosimba ke ministre ya santé ba membre ya gouvernement directeur ya cabinet ya premier ministre gouverneur ya ville province ya Kinshasa Dr Muyembe pe général Silvano Kasongo pangonde bazwaki par na bokutani oyo elongo na premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingi. Na masole ya sécurité bosoko kosimba ete bana classe na tenue ya bleu et blanc bakomaka na bango bakulu na après kelasi tozali na commune ya Gombe Lingwala mingi na périphérique ya 24 novembre kuna na avenue Libération Stéphanas Kande héritier Mapinde.
bana oyo bozali komona na milelo basinga na maboko pe balati ba uniforme ya bleu blanc bazali vraiment ba élèves réguliers kasi soki classe esili bango bakuma na bango bakuluna batata pe ba mama oyo basalelaka avenir ya 24 novembre bayebi ndenge bana oyo bakimisaka bango bambangu ba champion ya jeu de pierre kutu moko na bango apanzaki paraprise ya bato pe bakangi ye boyoka ndenge babeti minoko na mikro ya Info Lingala. Grâce ya ba garde républicaine oyo bakengelaka RTNCND ba maîtrisaki bango boyoka ba témoin ndenge ba mekaki koloba. Apeti abuna chaque jour chaque étape bayaka bauti na bana bakaba ye awa buna bitonda chaque tokutani kani basoda baye lelo bakali bango ifa bapaka na bango baya kotala bapaka bapesaka mboka klasi bango bana baya kobuna kuluna awa eza bien te ajo déjà mwana azopona déjà esimoko bapapi ya kosalaka desordre baningo biso tosalaka yango te tokona ndenge ya ntango basala epai na boye aa déjà baparasi bafatiga bango alors l'état lokola moto ya discipline azwa bango en charge adiscipline bango ntina suka donc bango l'état nde siko nde akomisa bango ntina suka tokosenga na maboti ya bana nyonso balandela bana na bango babenda bango matoi jamais un élève en uniforme oyo azali na tenue ya respect akokota makambo oyo etali kuluna ezali soni ya makasi tosengi mpe na baservice ya la police balandela bana oyo makasi soki te histoire mosusu ekobetama. Compagnie africaine d'aviation CASO présenté l'avion Nemi le Airbus A330 aux la capacité à plus de 300 places. C'est bon là commenter. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na masolo mosusu basolo koyeba ete batravaille ya supermarché Shoprite baza ko revendiquer ba droit na bango nde basalaki sitine moko ya marque teni atona Fabrice Lundombe bazaki kona compte sur Info Lingala le temps ils n'ont même pas ba agent pe
batravailleur ya supermarché Shoprite baza na kanda ya kosakana te nde na yango basalaki mobange na sitini liboso ya Shoprite ya commune ya Bandalungwa mpona koreklame badroit na bango oyo ezali bafoué selo bainformation oyo tozwi na terrain balobi ke baresponsable ya Shoprite badeside kokanga kasi ndenge badecompte final na bango ezali calculé esepelisi bango te bamoni ke DG na bango adrible bango ndeti na sitini oyo bozali komona bango bazali kojure kaka bazala rétabli na badroit na bango po misusu basali ba 11 ans ba 10 ans ba 5 ans kasi baza ko se retrouver na ba miette teneur ya Shoprite oyo bazwa yende akalkulaka bambongo na biso comme ba congolais baza mayele te po bakalkulaka mbongo na bango moko bango pe ba sud africain baza mayele te ndenge balobaki ba maîtriser mboka te nde bazwa société oyo akalkulelaka biso mais mbongo nyonso tosalaka euta na Shoprite nde muta forma biso Shoprite nde muta recruta biso mais azwa kaka pesa biso kuna bakende nde kokalkulaka mbongo na biso bakozi nyonso ya mboka bisika bazali bazala sesi na dossier oyo même likambo ya hyper tofuta bambongo bakati biso bambongo on n'est même pas sûr que mbongo nekotaka parce qu'il y a une cesse ya CNCS ezokota te donc eko vérifier mbongo eza te alors mboka nini yango bakoki konyima bozo baboye baexpatrié baye basenrichir pendant 10 ans après bazokende batiki bana mboka kaka boye elamba oyo ya rouge oyo baninga kutu bakamwe ozalaka nango kati lelo nalati yango mpona kolakisa ancienneté nawumeli na ndako oyo babonga biso tozokanga nalandi papa na biso gérant nayebisa papa yo nde papa na biso bazokanga mema biso baplace mosusu alobi na nga est-ce que ngam na recruta bino basukisaki wana te bakendaki ti na société Sogefmo oyo asalaki calcul ya badecompte na bango mpona kotalisa bango kanda oyo bazali na yango boyebake point de chute na bango ezalaki na ambassade ya Afrique du Sud mpona kotalisa bango ndenge bandeko na bango bafloue bakongolais sur place badeposaki memo oyo etalisi barevendication na bango nyonso mpona baservice oyo barendre société Shoprite bambula ebele bazo mérité quand même kosilisa mosala na honneur. Bosé koyeba ete oza na posa ko voyager bokene musika tek mena agence Eric Travel kuna bokozwa solution pour le makambo ya voyage na bino netele ke ila kapenda pesi bino ba détail. Freedom. Mitungisamaki mingi mpona kobima ya banda ya mboka bana ya Kinshasa ya République démocratique du Congo balia yo bambongo ya ndenge na ndenge na baagence ya pambala tisiko oyo ozali kovanda kaka na Kinshasa mbongo na yo ekenda na mai komitungisama na yo lisusu teo tika na betela yo lisolo ya agence de voyage ya sur awa eratakate le boss le jeune lion moto oyo amikotisa na masolo ya voyage ye oyo le boss ADG Eric Mwamba ya agence Eric Travel bakisele lisusu ambassadeur ya développement agence de voyage Eric Travel emesana na masolo ya voyage mpona kosunga bandeko na ye bakongolais oyo baza komitungisama na masolo oyo etali voyage awa oza na posa ya kokende na Chypre mpona kopoursuivre baétude na yo kobeta tour na Dubai kokende na Afrique du Sud Égypte masolo ya Express Canada États-Unis bapays Schengen mpe misusu awa na Eric Travel eratakate awa soki oye tika na betelo lisolo baservice oyo nyonso oza na posa na yango na agence Eric Travel okozwa yango na pete ndeko awa eratakate ye moko ADG Eric Mwamba akolandela yo masolo ti okokende awa na agence Eric Travel sur prise en charge eza bongo assuré wana kutu bia koloba eza lisusu te na Eric Travel zala na yo à l'aise oye o voyage na yo déjà zwa ba adresse oyo na 11e rue Limete mosika te na INPP agence Eric Travel ezali wana bino bana ya changu
bokende en face ya entrée Kimbuta Eric Travel na ngambu ya Masina. Oza bongo na funa baza bongo na 2 adresses ya liboso en diagonale ya district de la police juste avant arrêt Kingabwa. Deuxième adresse pene place des artistes tala na ngambu côté ya station Engine otuni Eric Travel bakola kisayo. Bongo bino bana ya Lukunga na Kitambo magasin pene ya Facebook na Eric Travel okeyo komona mboka nyonso oyo lingi pe oza na posa na yango ya kosamba ezate. ADG Eric Mwamba confirmé na masolo etali voyage batikela yo bakomela pema. Na rubrique na biso ya santé lelo rédaction info lingala meki mwa moke kolobela bino importance ya citronnelle na lingala tobengi yango sinda tadine atso na pesi bino ba détail. Ba sous-estimaka yango à cause ya disponibilité nango nzoka nde eza na ba vertu ebele na ndenge ya kosakana te yango eza nini ye eza nde citronnelle to sinda yango ejuwaka barole ebele na nzoto pe na environnement na biso na oyo etali indigestion bosimbake citronnelle eactivaka digestion estimilaka ba fonction ya estomac eza na effet moko positif pour na bacolite rebelle grâce na action nango antiseptique pe cicatrisante pour na dégonflement citronnelle ezo posséder ba propriété diurétique et pa wapi eliminaka ba toxique et kondisaka nzoto il suffit kaka omelaka yango tongo midi pokwa citronnelle et contrôlaka to ya cholestérol pe ekitisaka to ya sucre na makila pona bato oyo babelaka rhumatisme citronnelle eza fin et silisaka douleur yango il suffit kaka ozwa yango onikiniki place oyo ozali koyoka pasi douleur nyonso ekosila grippe rhume na fièvre citronnelle esilisaka ngo dada grâce ya anti-inflammatoire nango okomela yango ndenge nini ozwi mai na yo otokisi yango makasi okitisi yango na moto ozwi citronnelle na yo opasango kitoko onikiniki yango otie na kati ya mai ovandisi yango 5 minutes na nsima oza na ntina yo mobimba obandi komela yango tongo midi pokwa na oyo etali insomnie avant ya kolala esengeli na bino komelaka tase moko ya citronnelle bokobanda kolala pongi kitoko neti babebe citronnelle eza très efficace esilisaka douleur ya baventre yo ndeko mwasi na temps ya baperiode na yo soki libumu ebandi yo pasi tokisa kaka citronnelle na yo omeli pasi nyonso ekosila botunanga nini citronnelle eza insecticide moko ya makasi ebomaka ba insecte na ndenge ya moke te okosala ngo ndenge nini ozwi citronnelle na yo okausi yango kitoko otumbi yango na ndaku na butu okangi ba porte pe ba fenêtre nyonso milinga wana ebomaka ba insecte nyonso na ndenge ya moke te ata pe soki ngungi to nzoi eswi yo isifi kaka ozwa citronnelle na yo onikiniki place oyo insecte eswi yo pasi nyonso ekokende nzambe aza malamu asala presque nyonso na se na moi oyo eloko ezangaka biso eza kaka boyebi botunanga nini citronnelle oyo ekimisaka ba mauvais esprit na kati ya ndaku bokamwe bokamwa te ndeko ozwi citronnelle na yo ya kokauka obandi kotumba yango chaque butu na ndaku pendant 7 jours yango ekimisaka ba maladie ya caractère démoniaque pe milimo mabe citronnelle neutralisaka ba mauvais esprit eza asa moko ya makasi bokozwa ide te na masolo ya santé bosoki kosimba ete potopoto ya malonga mpona bana na bino ezali kaka moko na nkombo ya protuva peze na koki mpe acheter mokolo mpe mwana koki na ye komela yango Stéphane Skande reportage yena azoko ya bien bebe pro azoko ya bien po ayeka protiva bongo bebe lipipi se etumba na potapota ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina
naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo Bebe Pro banda kuma kuria ariaka kaka Protivap butala ekole linai Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona societe ya sante ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap tala lelo yo Bebe Pro akoli malamu po ariaka potopoto Protivap bino kuna chimagate bébé toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi mboka mobimba echita ingiyo ha Protivap potopoto kitoko pona ba Bebe Pro. Journée venue peuple pour la peuple lingara mingi fo lingale ko mbona suka kasto kama monte son tout photo pesa merci mingi na Fabrice Lundo mi asimba kibongo montage concours rédactionnel simba kibongo na Nathalie Kaila Kapenda et le Nadine Atso na tokute mna mikolezeli ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi